chers téléspectateurs, nous avons un docteur Teddy dans le plateau de l'émission Savoir Plus. Nous avons deux sujets qui est d'abord VIH-Sida. Bah raté VIH-Sida et la canine mais de l'autre il y a mis moko ya baminga na munene ya mboka na biso nena yesikoyo to développer au Italie bongo VIH-Sida. Si l'État ne fait pas défaut, on va terminer avec les maladies des ondes. Les maladies des ondes mingi ba koyoka ekoloba lelo na Kinshasa partout dans le monde mais baza pena ba précision ya malunate mais avec notre invité qui est le docteur Liko Teddy moko ya ba spécialiste nde to koyeba penza na bokebi nini ezali bongo maladie des ondes mais tozobanda bongo na oeza VIH-Sida na kati ya émission na bino Savoir Plus. Pour en savoir plus topesi maloba pa ya docteur Teddy. Docteur Teddy VIH-Sida penza ezali nini? Bien, d'être journaliste na ba pe ezalaka. Oui. Ningo lobi yango pe ba téléspectateur nde bazotala biso. VIH-Sida eza moko ya ba maladie oyo euti na virus. Virus aza microbe oyo babomaka ye na antibiotique te. Eza na krisi te wekenda ko ebomi aza microbe oyo azalaka na selile te. Soki akoti na nzoto ya moto akozwa selile ya moto nde abandi osalela yango akomi koutilize yango na ye moko aza na selile te. Alors eza maladie oyo ezali ndenge olobi eza maladie oyo ezalaka ndeko bazolanda biso bayebaka ezalaka mpona nini eza kaka maladie te eza pa na biso na Kinshasa eza maladie tobengi cosmopolite ngi koloba eza na mokili mobimba moto nyonso abelaka maladie ya sida. Voilà, merci beaucoup docteur. Nandenge ozo kopesa bongo eza bongo makanisi pe okopesa bongo analyse par rapport ya boyebi ya VIH-Sida. Est-ce que bandeko mingi ndenge nini docteur Teddy moto akoki kozwa VIH-Sida? Oui. Moto na wana eza na tina mingi. Fo moto ayeba nini akoki kosala po azwa yango te. Po ami se protéger sengeli ayeba nanu bazwaka yango ndenge. Maintenant ko meka ko fait comprendre na bandeko nyonso bazwa occasion ya kolanda biso lelo ke VIH-Sida eza sorte mibale. VIH ezalaka moko te. Baza mibale tobengaka VIH1 na VIH2. Mais oyo aza mingi na mokili pe ezwaka bato mingi eza VIH1. Zokande pourquoi ko soigner yeza matata? VIH1 aza yemoko aza na ba ndenge misato. Tobengaka ba type 3 type VIH1. Na kati ya ba 3 type na ye wana sorte ya ba virus misato ezo eza groupe ya VIH1 VIH-MNO na bango misato M nde aleki contaminer bato mingi na groupe ya na VIH1 ye moko M wana aza na ba souche type to pe ba ndenge ba sorte na ye 9 komoni ma to bengi yango VIH1 ba sorte misato mais na moko ya ba sorte misato wana o mususu aza 9 sorte. Alors VIH2 ezwaka pe bato. VIH2 ezwaka pe bato. Mais nini moto akoki moi motuna muke docteur pona boyebi entre VIH1 na VIH2 nini eza plus dangereux ou pena que non ce que je moto akoki directement au subir. Bon, nyonso mibale eza VIH. Nyonso mibale eza mabe pona moto. Mais oyo aza makasi mingi très virulent eza otobengi VIH1 oyo pe mokili mobimba bato mingi oyo baza na VIH baza na sida VIH oyo eza 1 nde ezozwa bato mingi. Alors ndenge otunaki nga ndenge nini moto azwaka sida? Ok, moto azwaka sida tobengi yango ba mode de transmission. Toza na mode de transmission oyo tobengi mode de transmission sexuelle na nzela ya koyeba na mwasi na mobali moto akoki kozwa VIH-Sida
parce que 98% ya VIH ezozwama na nzela wana mingi. Pourquoi ezozwama na nzela wana? Microbe wana ezozalaka mingi na kati ya mai ya mobali tobengi sperme, to mpe na basécrétion, to mpe mai epa mwasi tobengi sécrétion vaginale. Microbe wana baza mingi wana. Alo ntango bato bakutani kozanga protection aza na facilité ya kozwa yango. Ndenge mosusu ya kozwa VIH sida tobengaka transmission verticale. Transmission verticale eza nini? Eza transmission oyo mama aza na sida, mwana azobotama azwi sida. Tobengi yango soit ntango mwana azobotama, soit ntango aza na kati ya libumu azwi yango, soit ntango ye azomelisa ye mwana akoki kozwa yango. Tobengi yango transmission verticale. Alors balolenge oyo moto akoki kokoma na sida na nzoto na ye eza oyo wana touti koloba. Merci beaucoup docteur. Et pour bandeko mosusu pe baolanda biso baza ebele bametunaka baquestion moko nde toyokaka na cité balobaka keno oko okutana mpe na mwasi na oyo tobengi bongo rapport sexuel, mais soki fo moto azoka avaki moto azwa yango, soit mobali aza un peu na oyo tobengi nzoto na ye eza un peu élargi, eza monene ya mobali, mais ntango akozokisa mwasi nde makila wana ekoki kokota. E bato mosusu mpe balobaka keno okokutana mpe na moto ya sida, mais soki ozoki te wana okozwa sida te. Est ce que wana mpe ezalaka ndenge wana? Bon, na bandeko bazolandama na yo moko mpe journaliste, émission eza na caractère sanitaire. Kozwa sida eza na baoyo tobengaka tomoni bandenge ya kozwa yango. Elingi oloba okutani na mwasi oyo aza nango okoki ozwa yango, to mpe mwasi akutani na mobali oyo aza nango akoki ozwa yango na nzela ya basperme ya mobali. Mais au moins eza na bafacteur favorisant. Mwa makambo esalaka ke soki esangani mingi okutani na moto ya sida ifozwa, tobengi yango bafacteur favorisant. Elingi nandakisa ozokutana na mwasi osali na ye rapport sexuel non protégé, ozangaki olata préservatif, okoki kozwa sida. Bato oyo baza na intense activité sexuelle, mobali to mwasi, ngonga nyonso aza nsima ya mibali to mobali nsima ya basi, okozwa sida na mbala moko. Baoyo basalaka ba rapport sexuel na niveau ya anis, oza mwasi okutani na mobali ya sepeli asala na yo kosangisa nzoto na nzela ya anis, eza bafacteur oyo ezofavorize parce que membrane to mpe misuni ya anis esalemaki te mpo eyamba nzoto ya mobali, ekopesa sida okozwa facilement, mpe maladi ya sida ekoki kokota. Kotika yango bato oyo aza deja na pota na nzoto na ye ya mobali to na nzoto na ye ya mwasi ezofavorize kozwa sida. To mpe mwasi aza na saignement, elingi koloba mwasi aza na ntango na ye ya periode tobengaka mingi règle. Soki akutani na mobali oyo aza na sida akozwa. Donc contact makila soki esalemi, possibilité ya kozwa sida to mpe kozwa maladi wana ezali. Bariske mosusu facteur oyo ezwaka eza moto oyo azalaka mingi na microbe, akio bazwaki nga na infection na masuba to na nzoto ya mwasi mbala mingi, eza bato oyo mpe baza na riske makasi oyo ke akutani na mobali to akutani na mwasi oyo aza na VIH, eza pasi mingi mpo akoka kozanga yango mpo microbe wana nyonso ekotia mwa bapota, ekolembisa nzoto na ndenge ya kati, ekokosala ke microbe ekota. Mpe na kotokisa na oyo babengi malnutrition, moto oyo mpe kolia eza bien te, oki na facilité nyonso kokutana na microbe wana soki akutani na moto. Voilà, chers téléspectateurs, tous allons recevoir bongo na docteur Teddy Likoyi aza bongo médecin spécialiste to obeta masolo etali bongo sida. J'espère que vous kolanda biso boza vraiment ebele, tous toujours na docteur. Alors docteur Teddy, basi ndenge nini bato moto akoki koyeba kenunga naza déjà atteint na VIH sida?
bien ndeko journaliste na bandeko oyo bazwi occasion olanda biso sida tokabola yango na ndenge mibale ntango yebanda tozwi mokolo babebe eza na mwa ndenge na bango toloba direct ya bakolo ndenge bazolanda biso toza na de groupe ya basigne makambo okoyoka na nzoto oyo ekokotinda yokanisake awa ezolakisake ba anticorps na ngai ebandi kolema parce que sida mosala na ye eza alembisa nzoto ba anticorps moyen ya défense nzoto ekozala so na défense toza na ngo ndenge mibale toza na basigne aigu to mpe tobengi phase aigu puis toza na basigne tobengi phase chronique na basigne aigu eza oyo moto lelo toza le 15 okutani na mwasi to okutani na mobali ozwi sida contact esalemi yo na microbe ya sida oza na 2 à 6 semaines pour que nzoto na yo eréagir dans 6 semaines okoyoka nzoto ebouge makambo nini ekobouge ya liboso okoki kosentir na nzoto na yo ntango okutani na mwasi to mobali oyo aza na maladi wana intervalle ya 2 semaines to 6 semaines okosentir ke mwa libumu koleka tobengi diarrhée esali etiki yo soki te libumu eswi yo 2 semaines après 6 semaines après douleur ya libumu okoko confondre yango na banyama etiki yo ou bien mongongo pasi tobenga yango mingi angine oyoki mwa angine na mongongo etiki yo mutu pasi des fois nzoto pasi ou bien mwa barime moko tobengi pseudo-grippal syndrome pseudo-grippal mwa bagrippe to mpe meningite ekoki kozwa yo na mwa ntango mpe etiki soki basali yo examen bakomona ke baglobule rouge globule blanc na yo emati mingi tobengaka balymphocyte eza ndenge ya globule blanc oyo atakaka bavirus so basali yo examen bamonaka ye akomi ebele koleka wana na kote ya laboratoire to mpe baplaquette tobengaka ekiti to mpe globule blanc na yo na mobimba eza ya kokita la eza basigne tobengaka egi donc ekoya etiki yo ofandi esili okoyoka susuta eloko te soki na periode wana osalaki baexamen te bayebi mpe ke yo oza na VIH te okokota na phase tobengi basigne chronique okomona nini na basigne chronique ondeo ya o wana tobengaka baganglion kobima yo awa na kingo ganglion ebandi obima soki ebimi na kingo te awa bamosusu na se ya mapeka ozomona ganglion eye evandi wana ekotika yango mwa fièvre ya temps molai ozwi bakisi ndenge tolobaka ya malaria ya nini mais fièvre etika yo te oza wana 1 mois 2 mois 3 mois inane mobimba ozomona kaka ke yo oza kaka na bomoi ya bafièvre so tolongwe na etape wana poso ya nzoto ekoki okoma mpe na baproblème na oyo tobengaka lokola maladi zona so tobengaka zona na mingi babengaka moto ya nzambe ebimi yo ekei ebimi ekei eza moko ya basigne to mpe na nzoto ya bomwasi to na nzoto ya mobali omoni ke mwa bamisuni misusu ebandi kobota to babiloko misusu mpe anormal ebandi kokoma kuna tobengi bacondylome la ezomonisa ke okomi na phase chronique sengi moto apusana pene ya mungu bandeko mingi docteur balobaka basalaka mpe baanalyse na bango balobi ke soki bato ya sida bakufaka mingi soki eza po te eza raisonnement nde ebomaka bango mais soki mpe oza déjà ate na VIH sida okende opa munganga te ovandi na yango omiyeba te ngai naza atteint
vivre longtemps que okei koluka baminganga mpona kosalisa bateste ya VIH ntango bakoyebisa yo ke no oza na sida ntango moto akobanda kotya makanisi nde okomona kende ekomema ye na liwa mais soki oke pe te mpa munganga oke na yo kodepiste te okovivre na sida mpe tellement oyebaka te ozotambola na yo est ce que docteur wana eza normal? Oui, likanisi wana eza libunga to mpe na français ndenge balobaka eza erreur makasi. Mpona nini nazongi na kobanda ya lisolo to na introduction lobaki ke VIH eza sorte mibale 1 na 2. 1 aza sorte misato na kati ya basorte na ye misato wana eza na moko aza 9 sorte. Bon, yo oboyi na yo kokenda koluka koyeba soki oza na microbe ya sida. Bala mosusu oyo ozalaki nango eza VIH D oyo azalaka na ye mindondo te. Loko omiyebi te ndenge ozali yo ozokontinue komema bomoi na yo okokenda mpe kokutana na moto oyo aza na VIH 1 yo opesi ye VIH 1 et 2 ye apesi yo VIH 1 okomi na 2 sortes na nzoto. Donc bomoi mpe espérance ya kobika ezokita. Ntango VIH 1 2 oyo ekoti yo ekitisi kapasité na yo to makoki na yo ya kose protéger tobengi système immunitaire ekosala ke tobengaka iyo infection opportuniste bamaladi ya ndenge na ndenge tolobi mycose eye diarrhée eye malaria eye fièvre typhoïde eye meningite eye tuberculose eye bavirisi misusu mpo oza lisusu na moyen ya komi protéger te nyonso wana nde ekoboma moto mbango. Me ntango yo oye pa munganga totali ndeko na biso microbe wana akoti na nzoto tokosala nini? Tokopesa yo conseil, tokoyebisa yo ndenge nini babikaka, ndenge nini okoki kovivre ntango molai na microbe ya sida, mpe tokopesa yo bakisi oyo esalaka ke mutu asala ntango molai obokola bana na yo bakola yo moko mpe ovivre ntango molai yo na libota na yo. Soki mutu aza na makanisi wana ke susi nde ebomaka, susi te, susi ebomaka te. Mutu nyonso aza na bomoi cerveau na ye ekanisaka, eza mutu akufa nde cerveau esalaka te. Donc susi te, susi ekoki koboma mutu te avant par rapport à microbe ya. Voilà, merci beaucoup docteur, donc on continue. Voilà, chers téléspectateurs, tu as mis bon docteur Nico Itedi, on a dit mon copain enseignant, médecin spécialiste. On a un plateau et une émission Savoir Plus à la télévision. Docteur Motuna Mususu, parce que nous avons une émission Savoir Plus, tu as un mingi bande ko ba Hollande biso nanda ko bazala un peu informé pour ba mi batela malamu ba longola un peu ba o bango ba pensaka bongo na niveau ya cité. Soki Mutuna na pe nazolinga bandeko baye bango bien, papa a déjà atteint la VIH, maman a déjà atteint la VIH. Est-ce que bakoki ko permettre bango pe ba bota et soki ba permettre bango ba boti moi na oyo bango ba kobota akozala atteint to ekozala ndenge. Merci na question wana. Soki yango pe ezo intéressé bandeko na mokuse to lobaka boye. Maman aza na zemi aza pe na sida. Oui, akoki obota. Oui, mwana akobota akoki pe kovivre normalement. Oui, mwana wana akoki kobotama kozanga ke azwa sida. Elingi oloba bato baza na sida bakoki obota mwana oyo aza na sida. Mais eza na ba condition. Eza na ba condition, eza na makambo esengeli mama oyo aza na zemi to bakolo zemi basala po mwana oyo bakobimisa azwa zemi. Wana condition ya liboso. Condition ya mibale eza minganga. Tango mwana wana akozala azobotama eza na makambo esengeli minganga basala po ke mwana wana abotami azwa zemi te. Kopesa exemple direct. Mama aye kilo tosali makambo nyonso et puis
tosali nini tosali examen emonani ke aza na bokono ya sida tokopesa ye kisi oyo topesaka bato ya bokono ya sida ekokitisa nombre to mpe ekosala ke kapasité ya microbe ya sida ya kobotama ekata nombre nango ekita oyo mwana ntango azobima akozwa te riske wana na kote na biso minganga mpe ntango mwana azobima tosalaka makasi eke makila ya mama oyo aza na bokono ya sida ekutana te na mwana parce que makila oyo mwana aza nango eza ya mama te eza mpe ya papa te eza makila ya ye asalemi nango makila wana euti mpa na papa te euti mpe mpa na mama te eza makila na ye ntango tobotisa soki toprotege ke makila ya mama ekutana te na makila ya mwana wana akozala sauve epuis minganga bakokontinue kolandela mama mwana mpo ke apesa mwana sida te donc eza possible. Voilà, merci beaucoup docteur na bayano okopesa biso. J'espère que bandeko bakotala biso bakocomprendre ke non eza nango même oza na sida mobali aza na sida mwasi mpe aza na sida bokobota mwana oyo aza na ye na sida te eza possible. Voilà docteur, ndenge nini sikoyo moto akoki kose protéger tant que aza déjà atteint na virus sida? Ok, eza na makambo moto esengeli asala parce que tolobi ke moni sida eza maladie évitable, eza maladie évitable. Lingi oloba nini okoko décider ke ngai nakozwa sida te okozwa yango te, eza classé parmi bamaladie évitable. Mais soki esali ke esi ekomi osi okoti na ngambo wana bomoi esoki te moto minganga bako accompagner yo mpo ke ozwa te maladie wana. Mais soki compliqué yo te to emema yo na complication na net lokola ke soki nazwi sida ça veut dire que nous en tout cas te bomoi esoki te bomoi ekocontinue. Mais na question eza nde ndenge nini moto kokosala mpo ozwa yango te. Soki ndeko oyo aza nango deja certainement bazolandela ye akocontinue bomoi na ye. Mais soki moto asali examen wana te me amoni moko ya basigne tolobi kenda kosala asali examen soki eza yango amona te bomoi esuki akosala mosala na ye akogere libota na ye akoba bomoi. Me bandeko oyo bakoti nano wana te. Prévention, c'est-à-dire tolobi eza maladie évitable. Motokoki koloba ngai na parcours ya vie na nga sida nazwi yango natia yango pembeni oklase yango pembeni ekutana ndenge nini eza ya kozala na bapratique sexuelle responsable et sécurisée. Pratique sexuelle responsable et sécurisée eza na baélément tolobaka fidélité eloko ya liboso. Oza mobali oza na mobali mwasi wana aza ya yo mwasi mpe ayebaki wana aza mobali donc botika ye kaka bino mibali sida eya na mopepe te bakobwakela te fidele bato balobaki elindoki mpe ezala si eza te soki oluka ye sika aza te akokoma aza na makolo te atambolaka aza mpe na mopepe te neti corona moni ye il faut que ozwa ye place azali. Deuxième chose, la sexualité responsable, abstinence. Oza marié kama makolo. C'est là okutana moto yo bokosa la fidélisation. Deuxième élément. eloko wana eza mwa mpasi na monde lelo docteur. Ok, ouais. Naleka boye alobi nga na kozwa petit chéri te. Bon, non. To petit kozwa petit chéri. On dit sexualité responsable. Sexualité responsable eza na ba makambo misato. Ya liboso
ce qu'on a déjà un partenaire sexuel, fidélité, binomiba. On voit qu'il y a gauche. Mais ceux qui partenaire sexuel à zaté, on a un yomoko, abstinence. Oya kakoni, c'est kaponi kokuta na microbe. Ceux qui ont abstinence c'était, ceux qui abstinence c'était, là t'as capote, babengaka, condom, préservatif. Ceux qui ont coquille abstinence c'était, et qu'on ça la quai kokuta na te na microbe wana. Deuxième moyen, biloko nyonso ezokisaka. Neti ba aiguille, ba gilette. Toki kozwango na salon de coiffure. Bana oyo bazotia biso vernis na manzaka. Batonga oyo bazotobola biso na hôpital. On ne peut jamais partager loko oyo ezokisaka. Ezokisi mutu wana, soki makila na ye ezalaki na microbe. Yo ozoki nango ozwi. Alors soki eloko nyonso ezokisaka, ezokisi yo te, c'est une protection. Parce que le docteur to komona ba salon vraiment ils a ébélé mais bandeko mingi c'est qui va cause la peu baza déjà atteint mais ba kena dépistage pour to komona ba salon les mêmes et ba peine ba Juliette ba ko sala ba salon presque biso nous kota kuna ba sala pe biso yango moni ki bandeko vraiment ébélé docteur ba tchaka tembeke sidé za la raté pende ko moko ibisanga lobelo ko moko no mutu moko asala kisi ya sida na boma est-ce que on les a fait docteur to na ko pesa réponse pour na kisi ya sida ba bomi mais tozana na prévention comment ni na ba salon de coiffure biso moko mukolo moko na vérifier na bani ya ba chinois biloko wana bana basi ba palola manzaka ba kataka c'est rien écoute avec l'autre ozi ba tondeuse wana ba okata il y a 7000 eza ya 3000 eza osombi biloko na yo ok opesi coiffeur alongoli yo parce que bakati nga ezokisi nga naza na sida na ngai bakiti yango ezalaka otelemi mosusu aye afandi tondeuse wana yango kaka bazwi soki yo mpo ozoki natikeli yo te eza héritage ozwi yango donc eloko nyonso ezokisaka ekoki kolekisa maladi ya sida kotiki yango bandeko oyo basalaka na bahôpital tolobi il faut ozwa précaution ya bamanipulation ya baliquide biologique oza monganga ntango ozopesa motu tonga ozosala moto opération makila ezobima oza kuna na labo moto aye kosala baexamen okobenda ye makila wana soki yo mpo oza na pota makila na ye eza na microbe okoki mpe kozwa yango alors soki eza na matériel to mpe bainstrument oyo esengi osaleli ifo salela yango moto mosusu il faut kobongisa yango bien tobengaka stérilisation baélément wana nyonso soki motu alandi sida ekozala te na nzela na ye akoevite yango maintenant na question otunaki natunaki question motuna parce que bandeko mingi mpe eza motuna oyo batunaka na nzela balobaki non kisi ya sida eza na motu moko azwaka yango abimisaka yango mais bamédecin na niveau ya poto baorganisme babomaka motu wana mpo soki kisi ya sida ezali baoms bapelemeles baorganisme ebele bakofonctionne te bien kisi ya sida soki ozwi babomi yo eza toki kobenga eza makanisi ya bato mais na oyo eza vrai c'est que mokili mobimba ezoluka kisi ya sida adi soki moto oza na kisi ya sida olibere mokili baboma yo ndenge nini moto oza libérateur certainement baeffort ezocontinue tant na médecine classique même na médecine parallèle effort ezosalema jusqu'à aujourd'hui pendant que tosolola na yo kisi eza nanu te peut-être ntango tobima awa kisi ya sida ekoki omona mais na minute ndenge tozosolola eza nanu te kisi oyo ekosilisa maladi ya sida place wana mpe docteur esalaka mpe ekomplikaka mpe vraiment bato dele nde tomonaka lelo bapandémie bacoronavirus ebimi
et basolution yango emonani bamindele bazosala barecherche bazosala babombe bavio eza kotambola me ndenge nini ntina moko ya lelo kisi ya sida emonanaka te docteur? Ok, ndeko journaliste na bandeko baolanda sida problème na ye tobengi aza virus à ARN. Moni ba virus à ARN baza ba virus instable. Moni baza ba virus te oyo aza stable tango azosala l'évolution na ye. Eza virus oyo ndenge na ye echangeaka ngonga nyonso. Ça c'est un D. Baza sorte mibale. Sorte moko wana aza susu ye moko na ba sorte misato. Na kati ya ba sorte na ye misato aza susu na ba sous-type 9. Yebisanga tango basali vaccin. Moni même corona ye vaccin bimi vague mosusu ye vague mosusu ye. C'est la question se pose. Est-ce que vaccin wana kaka ekolanda ba sorte wana misusu ezobima? Bon, on espère. Mais pour le VIH, le problème est que nombre il y a ba souche virale, ça c'est un. DD, aza virus instable. Hein? Bolukiluki ezosala, on a koluka soit de vaccin, soit de kisio ekoboma. Nano kisi na ona ne bimi nanu te. Docteur te dit voilà. Et toko continuer bongo na docteur te dit tous on a nous oyo bongo sujet na biso mibale les maladies les ondes oyo bandeko mingi biso nyonso tokoyoka na matoi et ko déranger pe mokili bato bakokufa nde yango tobengaki moko tobengaki docteur te dit toyeba nanu maladie des ondes eza nini docteur? Ok, avant na yebisa to sur la maladie des ondes na conclure pour la VIH que VIH est un problème majeur de la santé publique. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui concerne 4 coins du monde. Pour les autres qui s'abattent au Moïse, les autres qui s'abattent au orphelin. Alors, un bon comportement sexuel et dans ses engagements, motutango azanango et uzala malamu mingi et puis oyo déjà azanango observance ya traitement antirétroviraux et puis ezosenga ba sensibilisation mingi monete émission ya boye eleki et continuer pour les cas sensibilisation ba dépistage bato bakenda kosala ba examen kosala ba examen ko recycler minganga ba formation ya population ya minganga et kozala malamu mingi pour aider bato bakoma na capacité ya ko éviter maladie ya sida maladie ya VIH et puis bao déjà baza na VIH et retarder bango po bakoma na sida parce que moto aza na VIH azata moto aza na sida moto aza na VIH soki asala examen te soki alandi kisi mbango te akokoma na sida. Okay. Ce n'est pas que moto nyonso aza na VIH nde aza na sida te. VIH eza moto oyo na kati ya nzoto na ye aza na microbe aza na virus ya sida wana tobengi ye PVV, personne vivant avec le VIH. Mais moto oyo microbe wana ebandi kopesa ye ba maladie abandi kobela kokonda abadi donc akomi malade état général na ye échangé wana nde akomi sidéen VIH sida. Je souhaite comprendre bien docteur par rapport à l'explication qu'on fait ça il y a le bakino VIH sida ezali ensemble ya ba microbe pona ba po batu mingi bazala rappel abeli akina hôpital te azui a cette examen te tant que microbe eko koma vraiment ibele na nzoto et comme maïpe na VIH sida ça ko ça le rapport sexuel na mona moto aza déjà atteint soit azoki moko za ina te pour koma na sida il faut nano microbe ya VIH ekota na nzoto ko microbe wana tango ekoli mingi ebomi yo ba anticorps nyonso nzoto ne ekomi boulevard microbe nyonso kosu ye oza na kati ba grippe ye tuberculose ozwi ba infection ozwi ya masuba malaria na poso ba champignon to bengi ba mycose sikoyo okomi kobela ba fièvre diarrhée nzoto pasi
ozokoka te kotambola obandi okonda wana sikoyo okomi na sida. Donc ntango VIH ebandi kopesa moto bamaladi obela akomi sikoyo na VIH sida. ekosenga ntango deja moto aza na VIH il faut déjà akoma pa amunga ekosala ke akatisa na ngambo ya maladi te atikala na ye moto oyo aza na VIH azovivre normalement binganga bazokontrole bavirus wana ekopesa ye mwa ntan molai avant ke po sukasuka akokoma kaka sidéen mais ekozwa nde mwa ntango molai. mais oyo deja na sida oyo akomi kuna bakopesa ye bakisi bamaladi ya pembeni ti akoya kozala stabilize akomi kaka moto oyo azovivre na VIH maladi ya pembeni wana nyonso elongwe. Oyo deja aza na sida ntango ake komona munganga oui aza deja VIH ekatisi na sida ekomi kobelisa ye ntango akokoma epa ya munganga akostabilize ye akokoma kovivre lokola bato oyo bakomi nano na basigne te. bato mosusu mpe docteur babangaka mingi kokende pa munganga bamona neti bakangaka bango nda bamoni koza na VIH bakangi yo eza basanke batiaka mpe bango bakangaka eza kaka ndenge malaria même malaria ntango okei soki eza grave batika yo na hôpital soki eza simple ozongi oza na bilan ndenge moko mpe soki bazwi yo nango bakanga yo te soki bakuti yo nango eke eta na yo ekomi grave bakozala na yo na hôpital eta ya koremonte eta na yo soki okomi malamu nde bazongisi yo ndako epuis esalemaka na discrétion minganga balobaka te intel aza nango intel aza nango intel tolobaka yango te. tomonaka mpe docteur bato mosusu mpona bandeko sikoyo bazalaka azwi VIH alobi keno nazopanza yango tokufa lisanga wana nde eloko mabe to erreur tobenga yango moto akoki jamais kosala na vi na ye nalobi yango soki ozwi VIH olobi ke opanza mpo okufa na bato ebele okokufa mbango okoumela mpo nani ndenge yango ekoti ebani deja obebiso nzoto ntango yo ozokenda opanza moto okuna mpe ye aza na VIH ye mpe azwi décision asala nini akopanza bamosusu VIH na ye na oyo ya yo ekesani yo opesi ye ye apesi yo otiki yango okutana na moto mosusu aza na VIH te yo opesi ye VIH ye apesi yo syphilis donc komi na VIH 1 VIH 2 plus syphilis okoki okutana na mosusu kuna ye aza na ba trichomonas yo opesi ye VIH ye apesi yo trichomonas okoki okutana na mosusu kuna aza na gonocoque yo opesi ye VIH ye apesi ozomona nombre ya bamaladi ezomata okokufa mbango yo okomi pena. Donc toutes sortes ya bamaladi ekokomela yo okomi na bacancer ekomi kocomplike yo mpe oke mais soki osaleli abstinence osaleli fidélité ozwi bakisi elimite complication ya bavirus oyo bakoti yo ovivre ntango molai. Voilà, merci beaucoup docteur. Est-ce que toko chité déjà dans deuxième sujet là biso oyo eza bongo les maladies des ondes. Oui. Yo tokoyoka mikolo yo eyokoloba mingi mpenza mais tokoki mpe koyeba à savoir plus en profondeur ezali. Ok, eza makambo ebele sur bamaladi des ondes. Effort na kosala lelo eza ke bandeko baolanda biso bacomprendre maladie des ondes eza nini. Maladie des ondes eza perturbation nyonso ezokoma na nzoto euti na bamashini oyo tozosalela. Bamashini tozosalela eza nini? Téléphone, ordinateur, télécommande, télévision, wifi, les splits, bacaméra ndenge eza boye, bamicro-ondes tozosalela na ndako. Tout ça, ce sont des ondes, champs magnétiques. Ils ont perturbation dans kati ya nzoto. Tango etie perturbation na kati ya nzoto, maladie ekoti. Kozwa cancer ekoki koya, faiblesse sexuelle ekoki koya, ba maladie misusu ekoki kolanda, diabète ekoki koya,
effort physique eza lisusu te, stérilité eza pa mobali to pa mwasi ekoki koya mona babi na moto téléphone kotia mingi na litoi te po epesa cancer na cerveau, ou bien ordinateur kotia na makolo te okobebisa mobali okobota lisusu te. Tout ça eza ba maladie eza ebele oyo ezouta na biloko tozosalela même ba antenne ya communication, les téléphones. Nakosukisa na mokuse quelques exemples. Aujourd'hui téléphone biso nzoto na biso toza, si les 100% ya nzoto na biso ndenge toza nango boye, 99% c'est de l'énergie, 1% des actes physiques. Donc ndenge ozomona nga boye nazo représenter 1% ya composition ya corps humain. Les 99% etikali c'est de l'énergie, eza invisible, eza constitué na ba électrons, c'est vraiment invisible, champ magnétique. Et biso bato toza na tobengaka toza na ba fréquence. Moto akufa nde aza na fréquence te, mais moto nyonso aza vivant aza na fréquence. Et fréquence toza nango eza faible, 62 à 68 MHz. Ça c'est la fréquence ya nzoto ya moto. Mais toza na ba machine oyo eza na ba gigahertz. Na pesi exemple, téléphone toza na 4G, c'est-à-dire 4 gigahertz. Di puissance et énergie au téléphone ya 4 giga ezobimisa eleki ya nga na nzoto. Nga naza na 60 to 68 to 70. Même téléphone oyo nazosalela mpona sola na moto aza na États-Unis eza 4 gigahertz. Alors puissance wana ekodomine nzoto na nga moto, ekoperturbe baselile na nga nzoto. Or selile eza conçu ndenge nzambe asali yango et fonctionner na 60 et na 68 ou 70 MHz. Mais machine eza pembeni nanga ezo fonctionner à 4 GHz. Ezo transporter voix. Monde nazoloba bande kolanda ko bazolanda. C'est les ondes. Fréquence ya nzoto nanga et c'est connecté na fréquence ya machine eza liboso nanga. Bango bazo capter yango na machine oyo baza nango na ndako. Télévision. C'est l'énergie qui circule. Et toutes ces énergies-là, nous sommes au 21e siècle. Puissance et la science et autres. Nous autres, parce que ces lignes, les salés fonctionnent à basse fréquence. Mais la machine est tournée à haute fréquence. Aussi, télécommande kaka, au moins, nous avons zappé dans 30 GHz. Impact nini, ils ont la basse ligne. Alors, ils ont perturbé ces lignes. Ces lignes ont fonctionné bien, par conséquent, au commis malade. Si le docteur Neto connaît déjà tout le maladie des zones douanes, il y a quelques Congolais d'abord qui souffrent déjà pour les. Oui, les alliés. Tellement ébélés. Tellement. Non, comment faire maintenant, docteur? Oui, ils ont tellement ébélés. Pour la voyer, il y a un problème. Je vous pose, quelques questions. Nous avons un médecin du gouvernement congolais, enseignant, je forme aussi des médecins aux universités. Les maladies des ondes sont là. Faites seulement les parallélismes. Avant époque Nabiso, le nombre d'interventions chirurgicales, cobotana césarienne, myome, kyste, appendicite, est-ce que c'est le même? Problème et la stérilité, causant des couples. Maman a vu ça 13, 16, mais aujourd'hui, moi, c'est à 2, 3, 4, 5 à faner, on dit non. Donc, à perdre l'espérance de vie, ça, le nombre des AVC aujourd'hui, ils existaient avant. Ce sont des charges, fréquences, oui, c'est ça qu'on pense. Nous, les médecins, maintenant, nous sommes protéger le corps humain. Nous disons à nos téléspectateurs qu'une vague est arrivée, c'est les ondes, les champs magnétiques qui sont tout autour de nous. C'est l'environnement qui nous rend malades. Ce qu'il faut faire, c'est protéger votre champ magnétique. Protéger ton environnement.
en principe na salle ndenge tozalaki tosengelaki tobloquer bachamp magnétique oyo nyonso. Comment maintenant, docteur, qu'on s'est protégé? Est-ce qu'il y a un produit? Parce que on a des gens, docteur a coupé ça enseignement. Docteur, comment maintenant est-ce qu'il y a un produit? Comment se protéger? Oui, la médecine n'est pas là seulement pour faire voir, mais pour trouver des solutions. Il y a des solutions, il y a des comportements, il y a des éléments, des produits qu'il faut utiliser pour empêcher l'impact et un champ magnétique sur les corps humains. Ceux qui en veulent peuvent seulement voir comment nous contacter et nous allons les orienter. Il faut aller voir le docteur, oui. Passer à la consultation pour te sur le docteur. Voilà, et la télé c'est le temps, c'est un bon sujet. J'espère que le docteur déjà a expliqué beaucoup. Mais le sujet ici, si le temps ne fait pas de défaut, nous sommes encore en vie. Le vendredi à 14h, et donc continuer le sujet où on a docteur. Pour le les maladies des zones oyo bisonyo surtout que souffrir na yango peut docteur on peut savoir sur les détails mais il faut que les cas toujours comme on a docteur pour la consulter mais docteur quand on appelle en profondeur les vendredis il faut que nous serons maintenant en direct de cette émission Savoir Plus Télévision. Docteur, comment les gens maintenant vont retrouver docteur Teddy? Oui, numéro de téléphone, consultation. Oui, na consultation du lundi au vendredi, les avant-midi. Je suis sur 14e mairie Poilou, avenue Sauvement numéro 5. Là, la clinique, je consulte chaque jour. Numéro de téléphone, c'est 081 56 26 075. 081 56 26 075. Nous sommes là pour la communauté et porter soutien au corps qui souffre parce que c'est ça la profession médicale. Moi, au profiter de ma parole Yasuka pour la bande donc en conclusion, bandeko nyonso balandi biso munganga oyo tozali kana misala misatu eza mpona prévenir kosala ke maladie ekomela bato te. Ce qui est commis, c'est pour soigner, le traitement curatif. Ce qui peut, on dit promotionnel, pour accompagner malgré maladie, mais à vivre longtemps possible. C'est ça notre travail et j'encourage tout le monde continuer kolanda biso na ba 6e sous pour continuer ko aider bino parce que quelqu'un qui est en bonne santé c'est aussi la finance qui est épargnée. Plus vous êtes malade, plus tu vas dépenser, plus vous entrez dans la pauvreté. Mais plus santé est bien, l'argent qui devait être allé pour un soin pour affecter à mon amant et puis la vie continuera. Ça a assez de difficultés. Voilà, merci beaucoup Totondi Botondi vraiment na docteur Liko Teddy Dengue à répondre à l'invitation pour la sujet à bouiller, pour la thématique à bouiller. Et je vous rappelle que non, tu as toujours besoin d'un docteur, alors nous en avons na 4 émission pour la thématique. Merci. Tu as besoin toujours docteur par rapport à l'emploi de temps pour la voir au biso penza pote biso nyonso elongo toyeba ndenge nini tokoki. Merci docteur c'est moi qui vois. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui étaient branchés et pour nous suivre à Kinshasa, à Brazzaville, partout dans le monde. Merci à toute l'équipe technique et à vous tous qui étaient branchés. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve les vendredis pour la suite de cette émission. Merci beaucoup.